nasamba na eglize Mumbele na epo na likambo ya Mose Isaac Mpoi de ayeku depsela nga mwana eloko elekanaki ye nazana ndako abenga na telefone ozana ndango na bien na ndako mwana azana nga bia sa pasenga asoli na mwana ya asoli na mwana bia aya ozoela quelque chose mwana nde basolaki bonde bakende mwana mutayi makamononso tout ça. Il avait appelé maman. Il a dit à maman, ta fille est là, maman dit oui, elle est là. Oh, envoie là, je vais t'envoyer quelque chose. Il m'a passé le téléphone. Il m'a dit, et puis lui, il m'a dit, oh, va sur le Prince Capé là, on a déjà fini l'église, va m'attendre sur le Prince Capé là, j'arrive là. Je suis allée sur le Prince Capé là. Dès que je suis arrivée là, je lui ai vu. Il m'a dit, oh, je vais aller prendre l'argent quelque part là. On puisse prendre la moto, la moto de 3 piliers, moto glissée. On est monté sur la moto et puis on est allé dans une tunnel comme ça. Il y avait des chambres. Hein. Apparemment, je vais dire c'est l'hôtel. Des chambres. Je lui ai demandé, oh, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Pourtant, vous m'avez dit que vous allez envoyer l'argent pour moi. Pour moi, je suis serviteur de Dieu. Qu'est-ce que moi je vais vous faire? Je vais rien te faire. Moi, je suis serviteur de Dieu. Et donc, tu es d'accord, c'est pas grave. En entrant là-bas, il m'avait donné de l'eau suisse. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait mis dedans. Je suis entrée dans la chambre, je suis assise sur une chaise là, et puis lui, j'ai vu de l'eau, donc je me suis perdue. Je ne savais rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé, je ne savais même pas. J'étais vers 12h, je me suis réveillée vers 17h. Je lui ai demandé, quand je me suis réveillée, je me suis sentie bizarre, fatigue, vertige. Je lui ai demandé, mais je me sens bizarre. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Oh, je t'ai rien fait, je t'ai juste touché, je t'ai rien fait. Il dit, vous m'avez touché. Attendez, je vais le dire à ma mère. Ou même si tu le dis à ta maman, qu'est-ce que ta maman va me faire? Tu connais très bien que moi, je suis un serviteur de Dieu. Comment ça, me maudire? Tu n'auras pas des enfants. Si tu dis ça à ta mère, tu vas mourir. Donc, comment ça me maudire? Et puis, j'étais traumatisée. J'ai eu trop peur. J'ai dit non, j'ai garde ça en position. Dès que je suis rentrée à la maison, ma mère m'a demandé pourquoi tu as traîné comme ça. Où est l'argent qu'il m'a donné? Non, il ne m'a pas donné l'argent parce que j'étais plus allée chez lui. J'étais passée chez ma tante. J'avais ma tante. Parce que j'avais hyper. Directement, j'ai dit non, que je me lave. J'enlève ma robe comme ça, je veux du sang. Je commençais à saigner. J'ai saigné pendant une semaine. Je suis encore rentrée chez lui. Je lui ai dit, mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous m'avez fait? Je commence à saigner. Encore de lui, c'est moi qui t'ai déviergé. Il dit, vous m'avez déviergé, mais pourquoi vous m'avez fait ça? Oh, c'est la vie, moi je suis serviteur de Dieu. Ah, tu as quel âge? J'ai 15 ans. Tu étudies? Oui, j'étudie. Na ele tana biso asailanga likampo ya lobinga na mobola na kokekende na place moko ezate yango na mama na biso mami nzate la likampo santé ya mwana ebite lobi mwana nga ozandeni susi ya mwana ngai nana susi ya mwana nga mama telanga likampo mwana ngai musu ase abomai mwana ase abomai mwana sila mwana azai sundenge azalaka te mwana perda santé nga na osuka wapi na mwana ngai batelanga likampo bazwa soa mwana nga na tina mbongo na bango te soa mwana ngai nga mama Louis Ndonga na Zambe na moya olatike mo bandina bo santu Ozinga mina bajelo akoyemela kayo tongo pe kwa Zambe na moya olatike mo bandina bo santu Ozinga mina bajelo akoyemela kayo tongo pe MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Mbote bande MDG TV mafuta sika. Nzamba pambolela ngai bino amonela ngai bino bandeko ka nde tobisa bino ke tokoyela bino tokolobela plus bamakambo koleka bapratique ya boliko koleka na baeglise dite réveil soit déjà baeglise ya Nzambe baeglise ya Yesu Kristo. Et Matthieu 24 ezokokokisama bandeko Bible ezoloba na ntango ya suka masumu ekomata niveau ekomata ekokoma tellement likolo
abomination ekoenvahir baetonga ekoenvahir mokili mobimba. Basali ya solo ebele bakotika nzambe bakokoma bakozala séduit. E bandeko tokomona bilembo ya bamakambo oyo Yesu aloba kokokisama. Les amis, ça fait trop mal. Trop mal. Lelo oyo parmi ba signe ya koyebela ba faux serviteur eza ba pratique occulte oyo bakosala ya mabe bakosalela pe bakosala. Tango moto atiki nzambe ake kosimba kisi bana bamambo bakoimpose bana babiloko bakoyebisa ye asala. Sikoyo ba pratique oyo eza plus fréquent, ba pratique oyo vraiment ezosalaki bato bamata bakende liboso bazwa oyo bazoluka basala baalliance na satana epuis makambo na bango esimba eza mingi pratique ya sexe. Na pratique ya sexe wana bandeko tozomona contre nature eza na kati, tozomona pédophilie, tozomona homosexualité, tozomona makambo ebele ya mabe, tozomona bandeko makambo eza mawa mingi, impudicité. Donc bondumba ya ndenge ya kosakana yo tozomona na kati église pasteur alala bandimi nyonso ya basi bamakangu na ye oyoka pasteur abimaka na mwana na mama oyo encore na mwana na bana tozomona biloko wana kosalema. Nayebi te malheureusement bato baza tellement envoûté ke omona bazokokotela moto ya boye to mpe bato alolenga boye makambo bandeko na ngai ekomi fréquent eza eloko moko te mbala moko te obomoni yango après soki combien de temps to mibale non eza babiloko ezosalema tous les jours. Tout au salaire émission sur plus ou moins une semaine passée sur 2 semaines. Et je le dis, moi, un prophète Joe Grace, ou abane ko abiser moi na bato ya mobile s'il vous plaît. A pénétrer na sima. Bandeko, oyo susu likambo mosusu likama kande botu koyoka mama na biso. Mama o basambela na église à Liloba. Responsable à l'église à Liloba, visionnaire à l'église à Liloba toyebi, ezali pasteur Konde Israël mutu ya ba pétrole. Oazo révélation et pas l'ensemble qui est pétrole et bi qui sera pétrole et kangolaka donc nyonso bango bango osala on a pétrole komela na pétrole mais de tout pétrole j'ai une amie maman ba ensemble en église au bandeko aibisanga lobi mama obima bozo na ndako koto ko solo pétrole donc wana place au kim na toke na chambre bambetu tout ba sopi pétrole nyonso pétrole bandeko pétrole est nocive tellement les gens sont envoûtés bango bayebi makambo wana te na bato bakenda classe bandeko na ngai bakomona bango komela pétrole et ama mingi eza pasi responsable to be visionnaire ya église ya Liloba ezali Israël Konde muto ba pétrole et toyebi keza parmi ba église eza na popularité ya dégâts na mboka na biso tata na bandeko akolisa atondisaka martyr sans affiche donc nzambe à stade de martyr na Congo ezali Konde yango bomona ba musicien nyonso ba beti martyr ya kolanda na depuis wenga betaki yango soki 2 ans passé soki 3 ans soki 2 ans passé kobanda na wenge ba fali ba fe bango tout babanda kokende komona Konde tosalelaki yango émission awa année passé totielaki bino na ba photo ba image comment est-ce que baokenda ndako ya Konde kopesa Konde mbote baki nous onction ya kotondisa stade. Une personne qui se dit serviteur de Dieu, prophète de Dieu, de Jésus-Christ, de l'Éternel. Qu'est-ce que lui a à voir na ba musicien dit mondain bandeko to se voiler face to yebi. Il sait que les Fali et les autres fonds n'a rien à voir avec Jésus ni l'église. Ce ko bakendare pa na yeko lukani ni kosala nini. Peuple de Dieu bolamuka. Bana na nzambe libota na nzambe bolamuka Bible zolo c'est le supérieur qui bénit l'inférieur na makambo molimo spirituellement parlant supérieur moto intronisaka inférieur ou encore a intronisaka ye tellement aza nzambe ya martyr atondisa martyr sans fiche do ye alonga martyr azwa do martyr comme la maboko na ye do ye nde neti père ya martyr do batuto baliba ya na martyr basala impact faut baleka na nzela na ye c'est spirituel en fait lelo eza
et mokolo nzambe va permettre de kolobela babiloko wana en long et en large parce que ça te demande toute une explication pour ba comprendre. Ba musicien tout bando ebeta martyr bando yemona konde. Motune ezali why faut pourquoi? Parce que ils n'ont rien en commun par rapport à l'image bango bapesa biso. Ils n'ont rien en commun. À suivre. Bande koka nde botu koyoka mama. Tata na bengi poitou na ye mwana no azawa pi azali na ndako azabi atinda ya kozolo quelque chose. De ce que j'ai compris quand on a biso to salaka analyse. Maman na premièrement aza mondimi ya pasteur wana mpoi mo sempoi. Aza mondimi na ye. Close this door please. I'm recording, bienvenue. Aza mondimi na ye bandeko. Les amis, je disais que maman a mondimi ya tata oyo. Toyebi na ba église ba pasteur ba yeba bandimi na bango. Ba yeba ka bandimi na bango. Ayebi certainement koyoka ye kobenga mama oyo pe koyebisa yebisa mwana ko souler quelque chose. Donc déjà se familiariser na bandenge moko boye. Certainement pasteur des fois asunga maman de temps à autre parce qu'ayebisi loba na mwana ko souler quelque chose. Donc ta musu maman za maman moko oyo peut-être azana ba mo ba difficulté azana ba moyen te c'est une famille pauvre et puis pasteur hermo asunga ba parce que toyebi biloko wana ezala rapé. Na moi lipa na moi nini ayebisi non yebisa mwana ko souler quelque chose. Ya bika que non comme d'habitude pasteur asunga nga na tinda mwana tindi mwana na kotinda mwana na bandeko et que bongo na mama mususu pasteur azaki déjà na plan na machiavélique ya kobebisa vie ya mwana bato. Pasteur en fait ayebi que mwana aza moseka ayebi. Oui, ba pasteur o ba kota monde occulte. Ba maîtrisa église ba contrôla kango ba yebi bana nini ba yebi mbali nini ba yebi mbali te bana nini baza ba chaste ba yebi ba misusu ba na mboko naza. Bato bele ba yebi lisolo bato bele balandanga basambela pe na église wana. Ya na église moko ya munene na mboko. Moko mususu pasteur falaki a consacrer ba chaste na ba vierge. Et annonce salema balekisa bana liboso. Ya mibali na ya basi o ba yebi basi te ba yebi mibali te bele. Pona nini ba consacrer bango soi-disant. Et sala makelele na toile ya kosakana te. Biso mona yongaka bilobela ya batu mais tant to mona ba mamunite ba boye tozo fungoma to comprendre que non ezaki plan mususu ezaki projet mususu fallait cibler fallait koyeba nani aza nani pona kozala vraiment na mabongisi moko o esengeli pona ye parce que virginité bandeko na monde spirituel eza na motuya ya kosakana te eza richesse ya kosakana te yango moni jeldi ake ko pénétrer mwana bato ya 11 ans ya moke innocent pona nini po s'accaparer na étoile mwana oyo étoile oyo vierge étoile esala na eloko te aura ya mwana talaka mwana bapesi ba prophétiser pona ye na miso ya bato ke aza na grâce aza na étoile aza vraiment motuya c'est ça bayebaka basiblaka bapointaka tata wa yebaki. Il fallait kozwa vie ya mwana ya bato ya kozwa moseka ya mwana oyo kibolenge ya mwana oyo e na komema memaki ye wana ake ko droguer ye apesi mwana mai mwana pe ya 15 ans makanisi mabete tala kaka pasteur na bango akei na mwana apesi mai mwana meli nzoka na drogaki yango na ko droga ki yango bandeko mwana meli kao azo beloko te talaka muto alali 12h ti soki 17h mwana yebi mibali te ale pasteur azui alali ye asakani na mwana bato amateli asali oyo azalaki nango posa na baforme nyonso mwana alamuki azoka nzoto mabe c'est normal il faut yeba
mwana aza kosenye akei na nini kosukola mona kino makili eza kobima mais osali nga nini et puis ayoki ata soni talobi na ke non na déverger yo mais pourquoi déverger nga yo non moi je suis homme de Dieu alors ba maman ezanga tine ezanga mutuna makolo si on est homme de Dieu il faut déverger bana bato. Donc c'était tout un message à nous repérer que non naza mosali na satana musala obiso tozwa yango yo et boyoki nde mama zoloba ayebisaki mama wana akokende nulle part mama wana ayebisi aza mobola ya na mbongo wana eloko yango bandeko ntango nauti kosala émission ya ndeko na biso ya mwasi oyo baviole na zemi gouvernement na biso il faut azwa makambo ya viole au sérieux ka nde bakangi kasika samba il faut bakanga bamisusu mutu lokola paster amutu akotia maboko akenda ata 10 ans na boloko nayoka kutu viole na Congo ezala so 20 ans à prison drogue mwana bato botala ata bino moko makambo ya boye makambo ya boye tokende nango wapi bandeko ba émission so tozosala yango eza mpona kofungola bato misu bino bokomisa bapaster banzambe malheureusement bozo kose retrouve mpe na baeglise oyo nzambe azani kutu mpe kuna te confiance nyonso opesa epa paster ozo kotika mwana na porte ya paster eputa paster azali prédateur paster azali ndoki paster azali gourou azali tout sauf moto malamu otiki mwana na merci ya satana asana e oyo alingi bandeko nanga makambo boye vraiment ata vous-même abebisi vi ya mwana bato physiquement kaka te spirituellement na bomoto bakokende hôpital bakotia mwana bakisi akolanda traitement bakopesa ba antibiotique infection ekolongwa na bomoto mesiko na molimo mama lobi banda na mwana azala su bien te nzoto mwana ekoma ndenge mwana santé ezala su malonga te donc ba effet eza kaka spirituel te mena physique eke ko affecter vie ya mwana santé ya mwana yango mama zolela justice bandeko mama pe mobola na mboka ko nganga nzamba lola e période mo molera bandaka avant molera kota parlement azala na émission na ye moko abandaki kosala oyo babandaki kodefandaka babola nayebi te soki ezalaka kaka bato ebele bakota boloko na émission molere wana bazali na baavoka oyo babandaki kolandela bakaneti ya baboye o meurtre moko bazo koyeba te babiloko moko eza bacomplicité biloko moko keno moto aza na natala eza na YouTube natala baémission ebele vraiment en tout cas nasepelaka ya un garçon bakanga ye ka bapolisier nde bazala biloko kokanga bato sans raison azalaki na bébé na ye na maboko s'il vous plaît na bosa na lisolo wana te le garçon s'appelait Mandiango azalaki na bébé na ye bapolisier bakangi ye bandeko fo mona mpenza ka Afrique ah non eza pasi bato bazosala na nini bato bazosala na agent ya leta me bayebi na bango mobeko ya leta te koma bokokanga mutu na bebe na maboko bokotisi na cellule na bebe na kati ya cellule s'il vous plaît bakoti mwana mobali wana na cellule na bebe na ye ya muke na maboko beba ya moins de 1 na bakotisi bebe na cellule bandeko mulunge ya ndengo na bino boyebi Afrique mwana wana kufa na étouffement na nzala talaka bakangi bango soki na bapokwa soki na baprès-midi balala na selile na bebe na papa nzala mwana na mulunge étouffement mwana kufa na kati ya selile bandeko bakanga ba agent wana badepouya bango na cour bakenda kosambisa bango na place basambisaka basoda balongoli bango bapete batia bango bakotia bango na prison et puis badédommage famille wana beba bato akufa molere andosala baémission moko ya kolandela bamakambo ya boye nayebi te soki banda kota parlement esila en tout cas esunga bato ebele vraiment bazwa biyano esunga bato ebele bamakambo neti ya boye vraiment eya bamakambo leta il faut vraiment zwa yango sérieux surtout likambo etali viole donc mobola aza eloko te ya solo wana mobola na Congo aza eloko te mobola na Congo aza eloko te et puis a marché pe mota lobi ke ba okene nulle part parce que on ba babola
mwana ana tanga lamuki me osalinga nini ono na simba ki oka na sel nango eloko me o simba nga na sens nini onga la mosel na nzambe kanga munoko abandi ko modire mwana bande ko nanga to benga ngo nini nzambe nanga koloko te abandi modire mwana batalo baneke robota te en fait si à côté si infertilité ou encore stérilité na acte oya posé parce que eza ba rituel oyo na nzela nango akozwa mabota mwana wana na nzela na yango azwi oranga na lobi te akoki azwi mabota mwana batu azwi étoile azwi vie ya mwana azwi nyonso ya mwana donc mwana ndenge atikali wana atikali kaka enveloppe ya pamba ta ba église bato bakenda kosambela liloba église mo bamelisaka bato bapétrole les gens sont là-bas bato ebele des envoûtés elobaka nango mwana mobali oyo baembusu be de taba baeglise bato bakesambela baeglise ya boye nzambe mpenza kozala na esika ya boye vraiment eza pasi bandeko nange eza mawa eza vraiment mawa yo ozolanda émission ona kombo na yesu envoûtume koya na misu na yo yo osambela na église moko oyo paster azokili te basi bavegla bino banvuta bino na kombo na yesu envoûtume koya babebisi vi ya mwana bato babebisi vi ya mwana ya bato bandeko bolamuka bandeko tolamuka na pongi yango pongi yango bino bolala ya ndenge nini loba nango ta paster moko ya moment mpe il faut gérer ces envoûtements effectivement parce que envoûtement mosusu eza so envoûtement te faut kobenga ngo koma mosusu il y a de ces choses là tant que mutango aza envoûté mais non eleka te nga na bité envoûtement mosusu ezwaka bato mosusu ndenge nini nga penza envoûtement mosusu to ana biso bato biso nyonso mais il y a de ces choses là tozala bato bandeko mambo ezosala pasi et babiloko eza trop. Il y a des pasteurs qui couchent na baba na bato. Tata o asekwisaka mowe. O ningisaka monde entier. O ningisaka monde entier. Pasteur na biso avana en Afrique du Sud ya Congolais. O asekwisaka mowe. Il y a le Kuta. Parce que yemoko andimaki yango que les frères n'étaient pas morts. Après, tant de spéculation et yindi et comme ma justice ba interpellation, il a admis que les frères n'étaient pas morts. Allez vérifier les archives. Bamikolo leki autaka ko kima. Afrique du Sud a comment na Portugal. Na ibiti soka se azongi. Il a été accusé dans beaucoup de choses. Parmi mambo ba akiza qui est mambo ba viol la ba mineur zana kati ko déverger bana batu. Mais bon qui na ba église on a beaucoup ta ba milliers ba fidèles na ba membres. Etali bino na ebite bino ko sambela ngo bozo sambela. Soki Bible ngo bozo tanga soki Yesu ngo bondimela ka Yesu moko biso to sambela biso nyonso na ebite. Pour na ebite batu koma ba kozala envoûté tina ba niveau ya boye penza. C'est vraiment compliqué, hein, que Dieu vous délivre. C'est passé. Comment expliquer mutu mumba sora sali miracle abele la combo na ena pas sabela la combo à Yesu. Abondeli pona avec la moni a gangi combo na ngai songolo. Voilà batu pe bazo beta maboko. Mais vous avez très sérieux problème, vous avez na mitu na bino na ebité so bo moto ezali. Na ebité so bo moto ezali na mitu na bino. Je ne sais pas si vous êtes normal. Je ne sais pas si vous fonctionnez normalement. Vous qui fréquentez de telles églises. Na yebite so vraiment mitu na bino ezala en place. Que Dieu nous aide. Maman, papa, pona chité. Na yebisa bino ke bakenda église te pour passer à bogar to eboteya. Toi terre sanctification. Bible zoloba, ils auront l'apparence de la piété mais régnant ce qui en fait la force. Makamo ba ola kisabino mususu. O ba oloba mususu. Mais au bango bazo vivre ça le contraire ya makambo wana. Boka mutu te aka sanctification, mais yemoko aza mbindo na niveau ya kosakana te. Baeba amote ya solo ya malamu na message azote ya te, détrompez-vous. Détrompez-vous. Parce que Bible lobi, il se déguise en ange de lumière et se ministre de justice. Diable à s'infiltrer à un niveau moko oyoke. Pour nous détecter,
il faut zara na molimo nzambe, il faut zana discernement, il faut zana révélation. Pourquoi? Parce que azama kasi na camouflage. Risé veut dire mayele meya mabe. Satana aza expert na barise na ba stratégie. Yango au monde bato belé le baba victime. Il y a de ces pasteurs là, hein? Il y a de ces prophètes là. Tu n'as même pas besoin de prier pour demander à Dieu qui il est. Rien que ce qu'il fait te dit tout. Si réellement tu as l'esprit de Dieu, si réellement tu as les dons de discernement. Mais ya maona pas ça. Tant total la roka muto longwe poto. Na mbongo akayo apasi, na mbongo malili, akangisi mbongo, akangi sentir. Na ba vie yango ndenge komi oyo. Akero luka délivrance dans une telle église. Ah mais franchement vous hein. Eh Yesu nzambe. Kolo sunga biso pardon. Akeko sambela na église wana. Akeko na ba tie maboko basale délivrance. Ma ouais, ozaki na ana mwa ba problème na yo. Okeko soka babakisa mikumba likola mikumba nzambe. Bo sambela rata fa bokenda rate. Tuna ta nzambe. Ozanga ta kozwa ta signe te. Ah, obi bande kona mambo epesa nga pasi ba mambo pe nga pasi. Il y a des gens qui vivent mais tout en étant morts. Ah oui, hein, spirituellement aza okufa. Ouais, parce que nzamba lobaka. Bible Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais selon qu'une point garde. Toi, tu crois que si vous avez un projet, ton rendez-vous, ton plan, et que tu as un moto, moko boye, yamabe. To ok na rendez-vous moko ya liwa. Nzambe na bolingona, il avertit toujours. Mais malheureusement, il y a des gens où leur esprit est mort. Moi, capter, moi, saisir, résater. Okatam super ako kangane pendoto, mais ana discernement taille baki loro balakisi. Ah, ça fait mal, hein. Ça fait très mal, mais bon. Ah, nzambe fungola ba no misu. Ba émission tozo salo et la musabatu vraiment. Bandero nanga, partagez nos émissions, Dieu vous bénira. Malembe. Les amis, lisez la Bible. Botanga la Bible, il y a quand même épisode l'autre fois. Bon méditer ma commune en nzambe plus beau sambelaka. Quand sa relation dans nzambe et vous permettre yo ba ma mususu ozana besoin ba apprendre yo en te ba enseigner en te parce que ta ba te yo comprendre te. Il faut yo mo expérimenter. Et plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus spirituellement ozo comme un mur, ozo maturité, esprit nous ozo ba muscle. Ozo la muka, okoma na capacité de détecter ma mbebele. Que Dieu vous bénisse. Moi c'est la grande dame, mais tout le monde est embarrassé. Abonnez-vous massivement si MDGD TV m'a foutu. C'est qu'il y a des bonnes choses à vous. Merci, au revoir. Bye. MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.